Mote pas Bozali, c'est Wazekwa Félix, hein. Monstre d'amour. Car tu bazan na kati mboka ndi bazan mo ba passer mike. On ni mboka za on a problème té. Ah, ça le la kiti aux a problème té mais yo vandeli kiti les musozo bela. C'est ça. Donc mboka za na bien. Mais moi ba difficulté mike. Ils ont un niveau ya mboka. Ce que papa le tout m'appelle ça ngai bana OK, les gars comment ba que c'est mi balé. Non on a kokate puis ngana bana moyen té. Non. Donc à mon acquis que Manda Chante za artiste munene ya mboka na biso. Peut-être âge ya papa le tout mana ya Manda ne ça ba tout problème. Manda pe akokola. Aotika la gara âge wana té. Akokola. Donc c'est un garçon qui chante très bien. Et puis a eu presque répertoire en surtout. Hein. Voilà, donc c'est plutôt un ami. C'est mon ami. Tous à la ranaye, dans ma camoufle surtout. Non, il n'y a pas de problème. Parce que papa de tout c'était un sage, quoi. Voilà. On a plus impliqué dans ma camoufle culture pays vie. Si on a des ok. Il y a difficile pour nous. Déjà, pour nous, l'orchestre, la culture et la facilité. Nous avons à peu près 40 membres dans l'orchestre. Une vingtaine au bazar. Il a fait un très bon choix. Donc, le problème que tu l'as compris, de me poser question. Parce que le problème que tu as posé, c'était pour Nangaï et même pour Amanda. Non, c'était pour la KOFFI dans le bini. Parce que vous avez bien eu au lobby boy. Non, parce que ma camboya ande konanga KOFFI base et c'est pexaka na loba makamnaï. Dans le basu makamnaï te. Donc même ça on lobby na lobby kamnaï ngamona kamo ile na lobby suni na. Bien que na lobby kamo ça que ngamona iba. Tantôt na lobaki na pongi mais non c'est un musicien mboka na biso azana na ba démarche na zo sala na poto que nota la place bakunda papa nae. Donc il faut respecter ba action zo sala mikolo parce que ça pona papa nae. On a peine à faire la papa. Donc, non. Dans le bureau, on a bien été. D'accord. Et pour Reddy Non, pour Reddy, et puis aussi, tu arranges qui ont déjà. Ça dit que les gens qui m'ont mal entendu. Mais tu vas permettre de le bilan sauter parce que tu aussi, tu bon ça déjà. Les gens qui peuvent défendre cercueil, il n'y a pas le Tumba. Personnellement, dans mon qui ont s'agiter, on s'incliner. Na tombo ya papa Lutumba plutôt na cercueil naïe pendant que Reddy a vendu wana tozana na problème na kenana ko s'il sa problème na ngana Reddy si manangonde na ko s'incliner na comment qui se plus à l'aise donc bateau ba que promesse alaki même Jésus-Christ moko mosusu asilika ki asimba ki fimu abeta bateau na église elingolo bateka perdre ki sagesse naïe kanda ça fait partie na biso bateau. Si vous avez l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 7, l'oppression peut faire qu'un sage se comporte en fou. Mon pression sur les kelio mingi, tous les camos sur les kelio na mutu, beaucoup mon appelle mutu, ou aux oracles la mutu ya boania, à s'appeler les camboués bimi loko la mutu ya boaniate. Ne tout le monde qui Christ pe, asima qui fimbo, abeti bato, abeta que mautazo seka, silika qui a solo. Donc la colère fait partie de nos vies. Bon, excusez-moi le bon à l'obaki wana. Voilà, avec mon frère, il n'y a plus de problème. Bozo sala erreur mingi, to bat bozo sala erreur mingi ya kabola, musique profane. D'abord profane, ça veut dire quoi? C'est ce qui n'est pas initié. Mouta zo sala judo. Aobenga pe karatéka profane parce que a sala judoté. Judoka pe karatéka pe aobenga pe judoka profane parce que a sala sport ndenge mona yete. Neti biso tunga na tanga na académie de Beaux-Arts, to benga batu ba profane o ba sala arte. Donc profane zali mutu azali initié na métier to na activité moko boye. C'est pourquoi on l'appelle un profane. Mais le profane ne veut pas dire satanique, ne veut pas dire satanique. Vous comprenez? Profane ça n'a rien à voir na musique satanique. Moni. Parce que ngana tuna question boye na bato ba sambelaka. Pona nini na église catholique ba yema banzembo église protestante te. Kasi on peut banzembo yanzambe kate. Pour une église protestante, bah, il qui mbangiste te. Kasi on peut la musique religieuse. Au moins que même binomo qu'on a la musique, on bozo benga yanzambe, boza pe ya okabwana. Bah tu vas toujours ya okabwana, c'est pas bien. Moni. Pourquoi? Parce que c'est le contenu qui compte. C'est dit que depuis quand tu as été à l'église la dernière fois? C'était quand?
Mais tu as célébrer pas Kawati. Donc toi, tu as été à l'église. Mais comment? Oui, bien, oui, c'est le Komoko. On a un zol banabato, bazol en abisso. Ata au kimi église, n'engi yo lingi. Mais jour à Pâques, au kimate, parce que c'est un jour où Jésus-Christ a mis pesa qui pour nous sauver biso, na masumu ya Adam na Eva. Yo occupation ni rosa nango, à part reconnaissance envers Jésus-Christ. Donc, nazaki na Pâques. Malgré baki sa ba musicien zaki na Pâques. Non, biso tout dans la bakisite. Yamona mo komsu to vana na papa Lutumba, sujet oyo bandi. Ote ba mise basimba akisi. Obi aloba nini? Alobi wazekwa. Est-ce que nzambe o akela biso ya kabakate? Kaka Satan ni mutaleki na okaba. Donc nzambe ko kabela mutu succès te. Hein? Obi parole on est touchanga makasi. Est-ce que nzambe ko kabela mutu bombengote? Ako kabela mutu bosuite? Yemoko azo banana azo samvula na ye pona bato basambela ka ye no basambela ka yete. Bomengo peso ya pona bato musuku baza ba injuste. Mais bozo so bomengo. On dit non, ça dit que to komana défaut moko ya ko taxer likambo ezo simba kaka fuza la satanique, non? Alors le malchance oyami mutu mo suko yo ayimi mama kisite. Non, Satan ni amana yo. Moni suko yo. Ba finga Satan te potanga ozongela ozo. Au moins quand ça la mutu na ye. Oh non? Ah ben si ozongo te pas oza mutu na ye. Justement pendant to vani yo ko finga nzambe te. Yo poza mutu nzambe siko finga nzambe na. Non, parce que non, bangaye. Mais yo so bangi Satan. Kasi ngape ngai siko so na zo finga Satan ali parce que to yebanité. Moni justement moni. Donc ali parce que na yebi Satan te. Donc nazana au loge au maison moko bo mona nga kuna rien. Donc oyo kapeli solo ndengona te. Pourquoi? Parce que papa Lutumba lobaki est-ce que nzambe to sambela ya kabakate. Succès fou taka na ngambo ya Satan. Phrase on est touchangai mingi. Donc à partir de là on a compris que servir ne logo moté. Il faut chaque pasteur dans le bien pour comme à niveau on est pasteur, il faut quand même autant les deux testaments pour ne se contredire. Pour pas tout na question moko osanga réponse te. Parce que ils ont la tous la Bible loko la livre ya mutumo ya mbongo atiki yango. Mais testament les amunene loko la Bible. Une famille ko lobake non yepe testament leki munena va na bilona ye. Tout le temps, on sait jamais. Même si on a une pénalité que tu as une côté, ils ont une banane, ou banane, pan, ok, quitte nangai, ok, boy, mais ça nangai, et ça na bon, tu aussi ça. Mais pourquoi on le fait pas dans le Nzambe? Il faut bandeko ou balingi va servir Nzambe, batanga Bible et bandeliti souka. Pourquoi? Parce que on a peu exemple moko. Moi comme ça on a venu na avocat nangai. Moi là na ba avocat belé, moi là tanga comment na ita ba ah wa se ko refaire ngai. Tout solo naï. Maman Nzambe bandi. Opona nini Moïse a côté na terre promise. Avant on a le bioté parce que Nzambe alobaki na beta nzete mbala moko ya beta ki deux fois. Ba comment on va na Bible? C'est pas comme ça. Puisque ngalo ko na tanga Bible bandeli tso na bini zaki bongoté. Mais oyoka ba explication na. Oh Moïse a côté na terre promise pour beta ki nzete. Bon Moïse ebo tanga etina dete. Donc ta beti maman 1 2 ya tanga 0. Aye bagi na yeko tanga 1 na 10. Ezaki na ngobongo te. Ezalaika ke Moïse abimisili bana Israël mai mais akomi ko sala lokola neti yene mutu mai one bimaki na pouvoir na ye. Yango Nzamba silikaki. Abi depuis quand yo komosala ba miracle. Depuis quand yo lo bake na bimisili bino mai. Te folo ba Nzambe nda bimisili biso mai. D'ailleurs au côté sur terre promise te. Allez Josué zoma solo. Ezaki bongo. Mo na batu dans l'église, il fallait bêta zété. Et comment ma et pas wapi. On attend un baneliti souka. Mais on a dans le banane pour nani parce qu'il n'attend yango ngai moko. Mon longa na lingi bat basala yango batanga Bible bango moko. Au moni na Bible basolo bela attitude ya ba peuple moko ba ya béré. Les béré. Bazaki ni soko apôtre Paul atei bango bango mo suba fungul su Bible batala soki a se trompeter. Mais biso nyoso bimana minoko ba pasteur. Ça yango. Mais comment? Mais ngana za mosali na Nzambe. Ce que je dis, mon misa tout ça, n'a pas le tomba, tout ça n'a mis balé. Mémoire yanzambe, il y a titre nzembo. Nazolo banini. Tina ozana mémoire à batuzalité parce que baobo sana okaka. Lingo zana mémoire nzambe pour atasoko kufi ya oseksayo. On est un message nzambe te. Si c'est un enseignement, c'est. Donc, tu es ce qu'on a Adam na Eva, toujours n'a pas le tomba, na lobini. Et loko elaksa ke to uta biso tu ras, tu za ras moko penza meka mutasala biso ezaliwa.
parce que ceux qui biso to kufa kapona masumu ya damu na Eva bongo bino côté na bino na boku kufa pona nini parce que biso to uta origine moko mais c'est un message puissant mais ndetse lo ndenge wana tant yo ki nunze monanga te o comprendre mo mnazolo bate non premier album nanga comme nango ezalaki tétragramme balingi biso to beta so musique na potote parce que na période moko bazaki na kanda mais bamonaki pour populariser kanda na bango facilement il fallait s'attaquer aux musiciens bazali cible moko facile pe baza batu mo lokola bayebana baza na ba fanatique belé message na biso ko ne mbangu bande ko na so baki na poso peksa pena musique te ezaki ne pona message na bango elekana moni c'est tout parce que ngana solo na ba combattant abi bomi tungisa na bino te zaka apoka message c'est tout à fait normal so mutalinga yebana noki neti lelo non o zwa mutu moko en otage o ayebana te non zwa mwana ya mokonzi to mutu mo ayebana le choix est clair mutu atiraki sur pape comme on ayebana mokili mobimba moni que mutu atire mutu par exemple aux États-Unis to na Angleterre mutu ngo ayebana na été comme on peut oyebana te donc basalaki ndengo na pona mouvement bazako sala nde eyebana mais ba cause na bango pesa ki juste ba mso bazolo banini na manzemo na bino ba insanité ezali so boye na poto awa bazo fana sous tranquillité on dirait bozo ko tsama mobulu mais pour ne pas se voiler la face bazalaki d'accord te ndenge biso ba musicien to kotaki na makambo ya politique moni or to kotaki na mama politique te ko yembela mokonzi ya mboka ezali ko sala politique te moni jardinier ya politicien za politicien te moni mais bon lokwa to sala ki banzemo moko envers mokonzi ya mboka yangwana bat basilikaki balobi bo sali pe bo ilisusu mais en réalité lelo il y a un changement à la tête du pays moni donc je pense que il faut pas réviser point na bango point de vue wana pour batuming bazana posa ba concert même bango moko on imagine difficilement le monde sans la musique moni tala même na ba sonnette ya batu na bandako soko yo beta ngengo c'est la musique moni portable ya mutu soko lelo mona kaka moi musique même na hôpital ils ont la thérapie musique nzamba sala kutu tellement azana besoin de musique atyango tina bandeke non c'est pour dire que tous on a besoin de musique bandeko na biso ba pe na besoin de musique mais bango moko ba pesa ki punition wana bango moko ba lever yango po ezana lokumu na bango moni po so lelo mutu muso ya sali démarche azongo se musique ezala lokola soni na bango moni bango moko na yebi ke mouvement oyo batu ya Belgique ya États-Unis ya Canada ya France bakokoloba mais makambo bandaki na Londres makambo d'autant to le baka combattant tout le monde en Londres on dit que senga bino pardon to si to senga déjà soko fukama to si to fukama olinga bosi sali kamwana parce que culture na biso nezo zonga sima lelo ba kometa masolo ba Peace Square est-ce que ba Peace Square wana ba hôtel bananga pena spectacle pena que ba ti wazeka koto ba ti ba Peace Square pena boye non ba zo problème mais le cas to kena sous potote seconde toza boye toza ki repos du moins tamoko ya tamor esalamaki pona matanga ya papa Lutumba yozala normal te toza na studio pendant que papa nanga na tokundi ete pendant un mois tozaki l'activité soute même ne tosali élément oyo lelo ezali première fois yango na bimi na sali élément après kokunda papa parce que so bokundi mutu nde problème esilité au contraire ba souvenir et la muka qui sont makasi na ko sentir pena que oui là j'ai le na ko kene lingwala mais na isangi wana mutu na ko kene le mingi na vinanga ezaki il est aussi de nombreuses fois venu me voir à la maison donc to kata activité tozo ngela activité semaine prochaine on a ce qu'on préparer ba concert et puis tozo ngela studio donc misala ezali na linga kana poser bino question moko moni bato bako répondre ngai na plus 243 on a numéro na ngai moko plus 243 99 99 33 984 album comme on ngo tisiko ezana nous boza mabe wana selon texte biblique ya Genèse chapitre 6 verset 5 non mabe na ndeni mais na kombi siko na posa netike na tuna bango soki to ko changer bito garder titre wana po to sali sikoyo nzemo musu comme nango article 23
article 23 yango neza na constitution na biso la liberté d'expression comment loba l'accès à image oyo lingi mais est troublé ordre public té yango na question na ngezali bino bolingi to garder kaka boza mabe comme titre et album beto comme ça article 23 na lingi ba fanatique bato ba soutenir ngai ba soutenir la culture ya musique na biso ba loba si vous préférez vous garder kaka boza mabe ou bien album comme article 23 voilà eza question monene na tout na bango parce que to lingi mboko ke ne liboso donc vous allez peut-être monter liboso ou asali effort bat ba bénéfice que at article moko ya constitution soso elelie soso ekolela ngo yao soso ekolela eleli sima ya mwangonga tongo ekutana ye tongo ekutana o ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa nalingaki yo papa lutumba simaru voilà.